ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, siange katana. Nabituma basua yo bundi sangaïa, 5 ans. Jamaba mana modèle, tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali kotraite ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, toko komela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiendo qui TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiendo qui essa la vraiment bien makasi. Yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona na site te bo sabonner au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndako na Verchache ba mourir nzamba lola asala bino bolamu tongo kitoko na bandeko nyonso bakolanda lisolo oyo ba o bakolanda ngo pe na après-midi nzamba lola akanisela bino boni na bandeko ya poko nzamba lola asala bino bolamu bandeko nyonso bandaka biso partout na eko betela bino masolo pona kosambwisa bato te na yende ko beta masolo pona ko rappeler ba na nzambe que Jésus-Christ revient bientôt na yebisaka bino biso sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ke mokili makambo ezali ebele tozomona mingi pe tozoyoka mingi yango avant ko bandaliso nazopesa mbote na mama Cornelia Lutadi la mwana télé si moi sa tata Grace Light Cosmétique oyo ela biso ba mafuta kitoko pona kobongisa loposo yo mutozolanda mama Irène Masiendo kitala kaka na écran na yo tableau ba dessinateur numéro 1 eza numéro ya Grace Light Cosmétique balobi mutakangi masolo na makambu ya po ezalaka yo mama Cornelia Lutadi la meto bosanité koyeba ke mama Cornelia azape na boutique Rebote kolata kitoko azana ba sexo ya Gianni Versace ya bakombo nyonso oyo kaka na mokili biloko nango ya matoi eza bongo na boutique Rebote kolata kitoko pa ya mama Cornelia pe azana ba chaînette ba bijoux ya kitoko bandeko bazolata biso tozana nango ya garantie ya 10 ans bobenga biso totekaka na garantie assurance na bino ya sur balobi mwana télé si na kati ya bunde sibumela topesi merci na vie na nga pochane andel mobange na shipping na kati ya colonne bana bunde ozotinda carton na ngola to pe na Kinshasa ko hésiter te benga number 1 balobi mobange na shipping pochane andel na kati ya colonne balobi vie akanga masolo po abungisaka eloko ya mukite merci pour na fidélité patience na bandeko bozokende Kinshasa bobenga biso na numéro ka bozo mona toza na bisika ya kitoko ya koluise appartement chambre salon cuisine salle de bain topé mais olingi ozwa studio na yo balobi biloko ezaza ebele bobenga biso bisika ya kolala ya kitoko na Congo ezali voilà merci beaucoup na bandeko nyonso banda biso partout
nazo rappelé bandeko bolandaka biso le 26 octobre bana Autriche toza bongo na papa na biso Henri Papa Mouladja balobi kuna ekozala vraiment somo bana Autriche boyamba papa na biso Henri Mouladja ekozala vraiment suka Henri Papa akozala kuna na kati ya Autriche pib ezoleke pa na biso tozo benga bandeko nyonso Autriche bozala wana ekosala biso vraiment bien makasi bo présence ya maman Irène Masiendo Gipe ekozala. Voilà, merci na patience na fidélité bandeko bolandaka biso na lisolo moko eza vraiment molaite eza mokuse mais na lisolo nazolobela makambo ba mama bakomi kosala na Congo ekomi kosala pasi eza na papa moko abenga aza na kati ya Londres abi mama Irani beta lisolo oyo ya mwasi nanga azali ex sito kabwana na ye na ye na lisolo epa na yo parce que nayebi ke yo tangaka kombo te okotanga kaka mboka me Angleterre ezali monene biso toza na kati ya Londres mama Irani problème toza nango na kabwana mwasi na bota na ye mwana moko awa na kati ya Londres mwana mwasi na tango na kabwana mama Irani ti lelo atikali susu kobala te azana mwana asalaka awa na kati ya Londres problème ni naza nango na benta opesa bandeko na biso conseil loko osalaka proverbe 19:20 pesa conseil loko kotanga kombo te bandeko bazwa kaka part na bango nazobeta sete mingi na bandeko baza na Congo Kinshasa pona bandeko boza na Europe oza na serno aza na Kinshasa katela parti otindela ameka ko comprendre que temps eza vraiment mauvais Jésus-Christ revient parce que mokiliza ya kobeba mama Irani ex nanga mama mwana nanga zaka na Londres atia vie na ye na makambo ya kilele asalaka ndenge ni mama Irani mwana mwasi na ye bakate akota nzela nini asimba nini po se retrouver bongo komona yebo physiquement aza mwasi kitoko asalaka amona na kanambon arulaka na kara bien alata kelamba ya solo aubergine te aza mwasi kitoko ngana to kabwana pourquoi ba bêtise makambuka ya ba famille ba compréhension esimba te to kabwana ngasi na bala na sala vinanga ya tikala na mwana mais vi oyezo sala eza ni pambolité lokola ngana yebi yango mama Irène na réfléchir yelo ba combattre malamu obeta ngo na sens que bato bakoyoka ngo obakondima bazwa part na bango mama Irène mwana mwasi wana na kati ya Londres awa musane asalaka akendaka Congo Kinshasa mingi Congo Kinshasa akenda kosala mobulu neza takenda kozwa mibali yakenda kobimana ba fille bandeko so bolandinga lobaki na life moko na sala kena ko na lisolo ya mama moko na Londres azobebisaka ba fille ya Kinshasa azwaka bango lokola balele soka zwi bango lokola balele mama Irène ndenge na oti ko découvrir makambo o na yoki ya somo asangisaka ta msu 4 filles chambre moko 4 filles na basanga na bango ye atala sima ye pa okota na groupe bakomi lokola 5 bakomi ko sangana mama Irène ba victime bazali ezana mwasi moko asaki accident na Congo Kinshasa fille moko makambo bimaki na église na bango ke abima na mwasi nanga bambongo mwasi nanga tindaki na accident wana 250 € ezali moko ekendaki pe mema molimo mwana mwasi wana akufa makambo ebimaki ebeye na famille ya mwana mwasi wana tant femme mwana bande ko luka ba comprendre identité ya mwasi nanga bande ko luka famille na eloko asi na bota na ye na vie na za na trace nde lisolo wana ekomela kinga mais maman Irène azotika te pourquoi na ekoloba boy maman Irène ote ko appel moko ya garçon moko aza na Congo Kinshasa abandi ko expliquer nga ke akanga ba message ya mwasi nanga na téléphone ya mwasi na do muninga mobala benginga po apesa nga rapport ya ex nanga mama bana nga bimaka na mwasi na Kinshasa mama Irène mwana mwasi azobebisaka ba fille ya bana basi mingi na Kinshasa yango loko betaka masolo pesa bandeko na biso ya Kinshasa conseil bazomona kaka basera poto ya Londres Belgique Allemagne poto mobimba akiti Kinshasa azio lokola ozala lele obikanda ozana biso basi bandeko nanga mbongo eza na suka te akosombela iPhone akogate yo mais azobebisa vie na yo eloko mwasi nanga tsaka na banzota ba fille wana eyebanaka te mama Irène ex nanga so bandi ko dépenser pour na mwasi ne o azala Kinshasa moninga na mwasi ondima te mama Irène ekomi trop c'est trop yango na eko beta lisolo opesa conseil ba victime baza ebele na Congo loko asi na kabwana na ye na logique pena makambo mama Irène etalinga te mais vu que naza mutu bapele ezokota mwana mbali wana bengi nga zo se plaindre azokanga ba message ya mwasi nanga na telefone na mwasi ne kuna ya Kinshasa bimaka na mwasi nanga za na Londres mwasi na ya za lele vi na bango eza ya kobeba mwasi nanga tindaka bambongo mwasi na zo yoka te na mekopekisa ex nanga na kopekisa
te ndenge ni asalaka vi na ye nalobi peut-être na benga mama Irène abeta lisolo na bamoure na bamoureuse o balandaka ye bameka kopesa lisolo na bafamille na Congo Kinshasa koyebisa bandeko soki omoni mwasi moko apoto aye koluka lokola lele ndeko na nga kolanda mbongo te kolanda parfum te kolanda elamba te vi eza nano molai soki nano okufi te nzambe na asisi kosala o te mokili eza na barealité kobonga ya moto ezaka na maboko ya nzambe $250 baparfum biloko ya kopeso yango te kobongisa vi yango ozomona mibali mingi bakomi bavictime na sens nini okomona bajara bafio na Kinshasa azobima na mwasi moko boye na Londres kuna aza na misala mabe abimile na Kinshasa lokola lele yo pe mobali ntango okende Kinshasa otali mwana mwasi aza na taille bien longi ya bien yo polingi obimi na ye oyebi te mwasi wana Londres asemani na nzota mwana mwasi wana yo ntango oke kokota na vi wana ozwi nini yo mwana mobali omemi yango susu na foyer na yo oye koluka susu problème yango moni bavi na biso libanda na yesu masia eza kaka kufa libanda na yesu kufa ezali mokili ekomi kokende mabe bandeko na nga toyokaka baconseil topartageaka masolo mama Irène nazobeta masolo mpona kosunga communauté ndeko mobali aza na Londres abi ezali via ex na ye aza na misala ya kitoko te mosala ezokende kobebisa bafille ya Kinshasa bafille ya Kinshasa wana bato bazokende kobala bango kaka mibali yango bomoni batrouble na bacouple poto eza ebele bana vie ezobeba bana bakota baboloko mabe bana poto bakomi bakuluna makambo mabe ezosalama mingi na communauté parce que tozotourne biso na biso bota lokola mwasi wa Londres aza na mbonga mabe ake kozwa fille kuna salisi bango makambo mabe ya groupe oyebi te nini azo bénéficier ye monso asali yango atiki nini na nzoto na bango yo siko mobali oke ozo susu mwasi ya bongo bamoure na bamourese to banga nzambe ntango kozonga na misala wana na ndako vie ebebi bandeko na nga nayebi te mokili ya kozi ya mbongo tozokende wapi koyinana kobomana tozobanga eloko te kobwaka na bamaladi masolo nazozwa ekomi tellement ebele yango na ekoyebisa bana na nzambe bandeko na biso ya Kinshasa tokeba na basi ya poto babangaka makambo te basi ya poto basubela courant basera poto basubela courant babangaka makambo te basi ya poto bakomi na misala ya mabe ebele mwasi ndimi akoma lele mwasi ndimi azwaka bambongo mobala azotémoigner abi na Angleterre asalaka ngo meme na mindele soki asali yango na mindele azwaka bambongo aza na mbongo malamu te akesu kopratika yango na Congo bandeko na nga temps eza mauvais ezali conseil yo moto kolanda lisolo mama Irène oyo natangi kombo ya moto te nasali kaka proverbe 19:20 nayebisaka bino biso tobetaka masolo mpona kosambwisa bato te mpona kosunga nde communauté yo moto olandi mama Irène ezwa lisolo partage tinde mpe ya niese moko na Congo tokeba na bandeko na biso ya mibali na Kinshasa bokeba biso basi ya poto tozape na misala ya kitoko te soki moto azoya kobebisa bandeko na ya basi na misala o boni mpe ya mibali bakoki kobebisa bandeko na biso pe na Kinshasa yaya mokili eza na makambo ebele yo ndeko oza na Kinshasa ozwa ser moko boye na poto awa aza lele azwela yo ndako asokipakano eza logique te oza mwasi loboko luko bota loboko luko bala omemini na vie ya mwana mobali oyo okende kobala otieni na kati ya bomoi na yo tobanga nzambe bo partager lenga lisolo oyo ser oyo aza na Londres ex na ye papa ya mwana na ye mutapesi so ya mama ni trop c'est trop lokola si na bota na ye batu bayebi nga mama Irène ekomi pasi donc soka sali bêtise batbaya kaka kopesa ba rapport ipananga mama Irène lamusa bana na nzambe bolamuka tokota na vie de prière tant eza mauvais batu balingi vie ya mbangu pressé mbongo tobanga mokili zotambola kitoko te nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima partager s'abonner na Irène Masiendo TV oye beteli pro max mama bino muta beta kama sola beta ko bergine te yeyo na eli bino lisolo ya mukuse me efongola bino misu tindelango bande ko partager yango ndeko zwa par na yo ozana ser moko na poto akabila ko bambongo abimaka noza lokola lele fongwama kende église sambela bazo ya kotika misala ya kitoko te na bomoi na bino nzamba lola amona bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la na lobi bisous bye bye na molongo ya bato bazongolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati ya mbalo oyo toza na Autriche Vienne votre frère Ari Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na palais Werdem
ORTM bino oui donc le 26 octobre bandeko nyonso ya Autriche bisika bozali na ma province rendez-vous ezali ya louange adoration célébration comment que rendez-vous ote zwa ticket na déjà avant ma place est très limité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche 26 octobre bientôt. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko. Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na bilo pe leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça, le bureau, qui nous choisit, quand on a ça, quand on côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours de bureau. On a ça, bureau en voiture, vraiment. Mais quel est le jour il y a en Angola, maman? Antonio Miala. Moi, on va lier wana. D'ailleurs, je peux dire que l'Angola ça Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Bon bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Komi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc, si tu as un G, tu déjà agence César Moro Koto, la palanca Moutou Bayebi, agence César Moro Angola Express International Business. Bana Suisse, Bana Belgique, Bana Italie, Bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh non sabi kaza mwana Angola, benga biso tokoya, tokotinda biloko, toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.